live moko très agité, live moko boy, on dirait soi-disant nenga lo barake asa adversaire, toi l'équipe madame Belleville, live moko posé te. En tout cas Vincent on a musala makasi. Vincent on a musala makasi. Ya osala pembeni artiste mama ya Baba Cook. Maman Baba Cook a ebisi biso. Bientôt papa allait na filme na ye. Bientôt ya Gabi na filme na ye. Ndeko nanga mwana ya Gabi. Émission moko lobi maman na yo so yi problème ekomeli ye. Batu nyonso to balobelaka balobelake mabe. So po okangisa bango e. Soki pe problème maman na yo ekozala na mutu na ye. Alors mwana oyo aza mayele, mwana oyo aza mwana mobali akoki kozala na batitidi oyo olakisa wana te. Parce que na internet awa boti ko yebisa biso ke bokoma kolandela ba vie privée ba batu. Tango yo na vie privée na yo, o dévoiler âge non na internet. To ko betelo machine, o banda théâtre na âge nini? O banda mobala liboso ayeba ona âge nini? Ambiance pe o sana ma mibala batu bazaki ba marié na âge nini? Grâce à âge oyo mo mipesi. Maman nini oyo so ya kotela. Maman wa sangana na bakoni, maman na bakoni papa ba sitoche, lokwa ba tendresse, ba senzi lokwa ba zuma. Wa sangana na bango zata niveau na bango te, icône munene. Asangana na bango po ba ya ko tirer belle vie. Wa bosani ki a tourner film munene. Ele kaka na butu. Film pesa watu ba caché. Osomile msu lupango, o micheli lobby na yo, o mibomba. Donc aujourd'hui, bino msu biso to lobaka, bino ba senzi yo, ya ba mama mikolo na ba tata mikolo bwana poto, bwana koma na ba commentaire, ozo finga nga, tanga na lobaki ke ko finga madame Belleville, ezali salle d'attente ya kokende ko jouer. Et pas ya mama wa bakuku, botia tembite. Parce que dans tout ça, ba fingi madame Belleville, ba humilier. Allez, maman Babakuka ya confirmé azoya ko jouer. Nde maman yo zo lobaki, soki likambo ekomeli ye, ekozala mutu abatu wana. Maman aza mamani. Aza maman ajouaka théâtre, aka ne osabe miso te po choquer mitema baninga. Awa osopi mafuta kofuta mafuta. Yo kanisi so lobi bongo nde yo bangisa biso. Ah mutu akufaka te akoza ko piquer ba crise na ko samu. Donc maman na yo nde maman ya or, ba maman oyo, maman na yo afandelaka na plateau, nde ba maman ya plaqué. To yo maman no za maman me, omone maman no za mère maman du monde. Na miso yo zo mone wana. Ndenge ba maman ya batu o maman na yo ya kova na plateau. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouta, famille Bota, Mobala Litutu, Yamboumana Zolo. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup, Nababone Nyonso Oyo, Boyaka Kota la Bisso, Obozaka fidèle, Bana membre et la chaîne Oyo, Vision Plus TV RDC, Yamabela Dinganga. Masananga depuis 1903 W Masananga bela dinganga mwasi ya mwindo ngolo tali mwasi okumisi nzambe azalaka na ekimia azalaka na problématique. Merci beaucoup na mama pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Nana Lukoji Muluba Delix wakwetu mashiwa mumenu kwetu katu jimini mukaji mulenga mwasi kitoko wapi Bambote belé
na maître Serge Lukemba Oni Britannique Koyate, maître Serge Lukemba Matete toujours. Merci beaucoup. Na bana membre nyonso ya Vision Plus Télévision. Bon continuer toujours qu'on a confiance en chaîne Oyo. Bon continuer toujours qu'on s'abonner, qu'on aimer ma vidéo, qu'on partager et qu'on ça la bien. Merci beaucoup Nabino tout. Voilà, car nenge boyebi ezalaka papa kulu tu soka ye ya kolobe ezali. Lelo mokolo lelo nenge na lobaka na Chilari lumbuchi meno zozaza jingi zenanji. Lelo nazala makambo ebele akoloba makambo na koloba ebele. Parce que to kosa public te. Lelo na koloba ba vérité. Oya moni ke vérité na ngai eko choquer sopela nga kantina mai na télévision na yo. Sopela nga kantina mai na téléphone na yo. Sopela nga kantina mai na tablette na yo. To bambanga libanga na ndima yo na TV. Merci beaucoup na base nyonso ya famille Bota. Base nyonso ya famille Bota à travers le monde. Merci beaucoup na bino parce que vous avez une mère fanatique. Tout vous avez une mère fanatique. Famille Bota, il y a Madame Bellevie. Bellevie Kandi, Poutine de l'écriture, Azamosa Mataranate, Azamosa agitation te. Ayebi Oyaza. Tika ba l'autre là. Baza la base ya Matalana. Po eza lolenge ya vie na bango. Baza la basi ya kotinda batu ba finga ka batu. Po eza lolenge o baza. Alors, famille Bota ya liboso film na biso skini euti ko sila. Bravo na famille Bota. Bravo na famille Bota communauté munene. Oh lelo soutenir artiste na bango. Et lelo film ya sika yango déjà mire bongo na TV. Affiche déjà Maman Bouakaki. Film Sika ezo banda kala mingi te. Famille Bota totika la focus. Totika la focus. Madame Bellevie. Totika la focus. Ba œuvre ya Madame Bellevie. Distraction ya bato sata Babylona ezo bisote. Na yebi ke bisope na famille Bota. Toi, on a deux sortes de fanatiques. Tu as deux sortes de fanatiques. Oh, ben conscient, n'a pas conscient. T. Biso famille Bota. Tu as pas deux sortes de fanatiques. Tu as pas fanatiques. Oyo, ba soutenir artiste sur tous les plans. Alors, film et sika, yango yo affiche. Maman lambi lisusu. Maman komi lisusu. Famille Bota oyo boza partout. Na Kinshasa, na Brazzaville ba pano etelemi parce que nazo ya pe kuna mission de service. Il y a DG moko patron chaîne na ye. Et puis na massa na bela dinganga donc na kei na compte ya Vision Plus TV, na kei na compte ya chaîne na moko mission de service na Brazzaville. Pour le salaka toujours musala. Donc film yango yo boss tozala wana ebele tozala na ebele pona film na biso ezoya. Ba film à Madame Bellevie ça dit ba film oyo. Ils ont promouvoir, ils ont protéger culture na biso. Bota la skini, ils allaient filmer oyo. Il faut moka et somba yango. Moka. Et tu as filmé même dans la chaîne câblée, même dans la chaîne locale. Parce que message wana pe elekapé. Et belé lisusu. Malgré l'équipe déjà la chaîne nabiso ya munene. Bellevie TV. Mais moka esomba filmé wana. Moka eswa filmé wana. Ministère de la Culture et des Arts. Parce que le film était makas. Donc il ne peut pas la deuxième chaîne Nabiso. Parce que Madame Bellevie a zamolakisi. Son anzila.
afongola Bellevue TV, afongola Candy Star. Bakolanda. Bazozwa cours par correspondance. Il y a écriture, malgré baoko maté, il y a makambu madame Bellevue sala. Bazolanda. Parce qu'il y a ça songanzi là. Alors, famille Bota, to consommer, fumer la biso ezoya. Lelo la ningina lo baboué. Madame Bellevue, soki azalaki na mutema oyo ndeko na ya mwasi, ya ngambu mususu azalaka nango. Mais peut-être makambo oyo ndeko na mwasi asalaka na batu na ye. Alingaka zala choqué makasi. Parce que ce qui te tient en termes de visibilité, en termes de succès, il y a un vrai star entre Bellevue et ndeko na biso ya aile gauche. Maman ya Baba Cook. Donc en termes de performance, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, c'est entre lumière et ténèbres. Tu peux comparer en côté. Mais tellement que ça va débat local, tellement que ça va débat bidon, au bas zoom ba ko sala, au bas tendresse ba ko sala moi en 1979. Au bas Miss Lolo aya fa na plateau azo finga madame Bellevue à bout portant. Tellement que ça va débat terre à terre. Et puis na Congo, ceux qui mutu moko aza makamba bien. Il faut bocher les cas adversaires. Nde boya komona Baba Cook ba pona adversaire à madame Bellevue, soi-disant maman na bango. Alors, lelo mona na miso batu nyonso que entre madame Bellevue na ndeko na biso maman Baba Cook, mutu aza hypocrite eza maman Baba Cook. Et jour avant na kiti ya émission ya informateur nazo sa ele consultation ko bongisele ba place e bebaki azong sele relation bena ba comédien. Alors baki ba comédien ba sa ba hypocrite. Il fallait loba nanga yo na ba comédien ba sa hypocrite parce que ye moko nanu première cabine ya hypocrite do hypocrite numéro 1. Papa Kuluto lobiango na lobiango. Pona nini? Oeza analyse, oeza mafinga te. Soki boye ko finga nga, bo finga nga ilongi mabe, bo finga nga litutu, bo finga nga na lala na ndako bien te, bino bolala na bandako ya ba $1000, eza problème te. Mais soki analyse onga na osala, ezali analyse bidon ko ba analyse o bino bosalaka. Ba réflexion à la con au bino bosalaka wana nde boya tenir en rigueur na nyonso to eleka na réseaux sociaux to chaka ko finga na ngambu ya mama ya Baba Cook na ko finga na ya ngambu ya madame Bellevue soi-disant. Mais nani oya salaka démarche Yako kata quand même hémorragie wana malgré maman Baba Cook afanda kala baki ba fanatique na ye a ko contrôler bango te. Mais ce qu'on tali sur le plan communauté ya Baba Cook na communauté ya famille Bota lelo aux yeux de tout le monde lelo elakisi ke Bellevue madame Bellevue Poutine de l'écriture, azakana batu belé koleka. Maman ya Baba Cook. Ba preuve eza palpable, okotoko démontrer ngo. Et puis tozalakana société ya sondage na République démocratique du Congo. Mais à ta société ya sondage et ça li sondage te. Mais na biso boye, tokoki kotala artiste oyo ba œuvre bazo sala makambu bazo sala
qui est plus populaire. Mais Belvique, Madame Belvique, ça n'a pas battu belé. Mais abzwaka na battu muso a famille bo tete mutu mo ga bimia fongoli téléphone abandi ko finga nanga muto abandi ko finga mama ya baba cook. Madame Belvique ko benga. Akoluka numéro mutu wana na lingi biloko wana ti. Je mets mon Dieu en témoin. Je mets quiconque à défi. Mukolo nini mama baba cook. To tchana ka bato ayebite. Bato a contrôler raté o ayebi bango te wana. Ba acha bango ba fanatique. Soit disant ba tendresse, soit disant ba décarré, ba ma chérie mon frère, soit disant ba moura, soit disant ba comment on appelle, ba rési, soit disant ba Miss Lolo. O a contrôler raté. Ba individu le quoi ba Zuma avec tous les idiots na ba idiots to surtout ba zo entouré o a boka bango mabanga. Comment bateau sont contrôler to boka bango mabanga? O boka bango mabanga ndenge. Oyo cheki bango na place ba fanatique. Na bateau ba bimaka ba salaka ba réplique, o to ba salaka ba injure. Eza na bateau ebele o ba salaka o ba yebani. O ba yebani. Miss Lolo avandaki na kiti azo tanga kombo ya Belvi. Azo insulté na émission où tu les récemment ah. Maman Baba Cook, il est pas sûr qu'à contrôler. Donc cela veut dire maman Baba Cook asa hypocrite. Donc il est pour na carrière n'est pas ça là. Et tambola bien, il faut pas finir les belles vies, il faut pas finir les bateaux théâtre. Pour carrière n'est pas bien. Ah ko finir za théâtre. So fininga, Yesu Masiya ni beauté ni éclat. Mais vérité n'angande est choqué bino. Baba Cook inconscient. Parce que conscient ba muki. Communauté auto ba fanatique ba kokota et belé na lifelo. Ce sont des abakouk. J'assume mes propos. Na ba tata bo na poto, na ba maman, bo sala ba faux compte, bo finga ka bana lokwa ba tegra. Bo finga ka ba bana lokwa ba zo jouer pas madame Belvi na ba acteur na ba actrice. Oh lelo par contre, la consultation par la bino ba bongisa, bazongisa relation bien. Mais ce que tout le monde dit consultation, bazongisa relation. Ce que démarche, yako sala ki Miss Lolo a sali vidéo a fingi Belvi azotanga kombo na ye. Pourquoi maman Baba Cook a sala ngoti? Tendresse a telema azo finga Belvi ndiye muninga ni batanga ni na se bisumba. To mutu a niveau na ye. Moi en 1979. Ato fininga, o finga nga chaque jour. Et longola nga posote, o lota nena beto magoda. O lota nga na beto magoda. Lokolo yebi ke mibala taibo bakala beto lo mona bango bien. O lota nena beto magoda tendresse. Yango ke ndo yebisa batu ki osala video na moko bimisa. To sala na oni. Tala bandoki, nga na ozo oleki. Les gars, on peut la différence à une année. Tu as un master. Tu as un master, il y a un noté. Tu as un master. Nous avons un master, tu as un 81. Tu as un master. Mais le roi de Moutou n'a impudicité. Le roi de Moutou n'a pas tendance à ekobo. Masanji. On s'en va à Nanga. Nebi Mobali no frère Nanga. Mais on s'en va à Nanga Magoda. Ndoki. Donc cela veut dire, maman et Baba Cook asa hypocrite, les aux yeux de tout le monde, à la kisi yango. Mukolo ya mbotama ezali mukolo oyo, ya ko sepela, ya ko luka ba problème te. Po ovanda pe na conscience, ovanda kanisa. Nzambe lelo bakselinga mbula moko, ebele to botama ki na bango bakufa, ebele to zala bango pe bazotika biso. Mais aucun en live pour ça la matalana. Papa kulutu koloba makamune na koloba makamuna ye. Potangu mama Dambelvi akenda ka ba feti ba mariage. Ba réside carré moura ba fana ba sa analyse pour na bilamba. Oh madame Belvi alati. Na ba maquillage oh madame Belvi achi. So ngana za musenzi lokwa bangote.
nga na ye kosala analyse sur live na ye live moko très agité live moko boye on dirait soit disant ndenge alobaka ke aza adversaire to aleki madame Belleville live moko posé te en tout cas Vincent wana musala makasi Vincent wana musala makasi ya kosala pembeni artiste mama ya Babakuka nalingaki naloba nini lelo mama Babakuka alakisi biso ke aza maline donc nyonso to esalamaka moto gashi nango eza ye c'est elle la première institution ya république ya Babakuka botala lolenge ya live ya anniversaire okosepela mais botala live oyo ya sali artiste bonga kozala na baconseiller ozala na bato oyokaka bato moi je trouve que mama Babakuka ayokelaka motu te kaka ndenge azala sur scène munoko kokatela bato mangala kaka ndenge ntina vie normale aza lelo naye kocomprendre ke madame Belleville nzambe abomba yo lokola yo osalaka bolamu olingaka te bafinga ndeko na yo bashoke ndeko na yo me ye bato bafingaka to likambo munene eleki faire descendre yo nde bato oya ozala na bango osepela na bango nalingi naloba likambo nini mama Babakuka ayebisi biso bientôt papa ale na filme na ye bientôt ya Gabi na filme na ye ndeko nanga mwana ya Gabi émission moko lobi mama na yo soki problème ekomeli ye bato nyonso to balobelaka balobelaki mabe soki mpo okangisa bango soki mpe problème ya mama na yo ekozala na mutu na ye alors mwana oyo aza mayele mwana oyo aza mwana mobali akoki kozala na batitidi oyo olakisa wana te mama nini oyo ozoya kokotela mama oyo asangana na bakoni mama na bakoni papa basitoche lokola batendresse basenzi lokola bazuma oyo asangana na bango aza ata niveau na bango te ikone munene asangana na bango mpo baya kotire Belleville oyo abosani ki atourna filme munene elekaka kaka na butu filme epesa bato bakashe osomila misu lupango omityeli lobi na yo omibomba nde mama oyo ozoya olobaki soki likambo ekomeli ye ekozala mutu ya bato wana mama ngo aza mama nini aza mama ajouaka théâtre aka ne osala bemission te mpo ashoke mitema baninga awa osopi mafuta okofuta mafuta yokanisi so olobi bongo nde yo obangisa biso awa moto akufaka te akoza kopike bacrise na kosambo donc mama na yo nde mama ya or bamama oyo mama na yo avandelaka na plateau nde bamama ya plaqué to yo mama no aza mama omoni mama no aza mère mama du monde na miso oyo ozomone wana ndenge bamama ya bato o mama na yo akovanda na plateau akofaire descendre bango akofaire humilier bango na baartiste o mama na yo avanda na plateau baza mpe na bana na bango lelo yo mwana ozobima na tv lelo soit disant mpo osalaka théâtre oza kokotela mamana yokanisi bato o mama no aluka baproblème baa na bana mikolo te marija na jeune fille na ye te nga mpe na mwana na nga lelo so mpe asiliki lelo ndenge azalaka na braza wana apesanga koko ndenge azalaka na braza so asiliki eleki akoti mpe tiktok to akoti live parce que tomoni yango c'est comme likambo mama na mama moboti na mwana ye aya kobundele na réseaux sociaux mais biso tokosala yango te soki bana mwana ya tete aya kobima mpo atire madame Belleville
soki mwana fe ya dadi aya kobima accompagné na noko na ye po ya kotire madame Belleville to soki yo oye kobima oyo tire madame Belleville yo kasi bana baartiste oyo batikali oyo bamama na yo afingaka to oyaka faire descendre bango bakoya kobima po basala makambo soso abotaka kaka soso bino bozobima po boza bana soso boza bana mabata boza bana bantaba bana na bana respect ya bamama na bino ya bato ya bino baobima te bino bobima bino ntu bobima donc oya koyebisa biso te ke so mama na yo azwi problème kende na kopekisa mama na yo bemission bafutaki bambongo mpo ya kofaire descendre bato va dormir dans la chambre lelo na nyonso tu esalami bakoseli madame Belleville makambo bahumilie madame Belleville bafingi madame Belleville oyo nga tisko na olobake papa Alain famille Libota ngai ndenge nazawa je ne peux pas venir à la télé pour insulter mon grand frère papa Alain na yeba yebte pour azala pas madame Belleville te na yeba ye c'est un artiste comédien c'est mon vieux aloba pe lokote en quelque sorte bato musupe ba oloba papa Alain na ba ramni surtout oyo batu ya mama ya baba kuku ba osala soki bazaki na bolingo ya sœur na ye Belleville akope koya ko protéger sœur na Belleville ata vidéo ya 2 minutes c'est la famille totika biloko wana bouche be alobe lokote na teni rigueur te aza muto abatu akokipe ko boya ne pe eza nango normal mais toza ba bantu tango bazo finga mutu moko boye na kombo na yo soki oyebi kaza innocente soki oyebi ke makambo eza ya solo te pour défendre aiza analyse à la compte ndenge bato baza pembe na mama bakuka basenzi baignare o barata vi baye koyebana mpona bakomi kolobela mama bakuka nga géri na diembela madame Belleville na diembela madame Belleville aza star a munene mais na diembela ete na ya géri Cobetos 207 de la presse molobela ba comédien mais Zuma ayebani mpona alobela mama bakuka ale miso asala te Miss Lolo ainsi que basenzi oyo batikali donc na nyonso to basali madame Belleville batraite madame Belleville mais tomoni ndeko na ye mama ya babaku alobi pena na live soki mpe ezalaki question ya solo soki ye moko pa improvisant parce que toyebani bien bientôt papa ale na sata Babylone donc aujourd'hui biloko mosusu biso tolobaka bino basenzi oyo ya bamama mikolo na batata mikolo bwana na poto boyaka kokoma na bacommentaire ozofinga nga ntango nga nalobaki ke kofinga madame Belleville ezali salle d'attente ya kokende kojoue epai ya mama babakuku botiaka tembi te parce que dans tout ça bafingi madame Belleville bahumilie ye ale mama babakuku aya confirme azoya kojoue na sata Babylone bokoteni nga rigueur papa Kulutu ebongo Linda alongwa na sata Babylone ayaki kojoue non Linda tomona ndenge batu nyonso bahumilia ye bafinga Linda ye moko batia madame Belleville na kati te babanana kofinga ye moko aloba na émission bafingi ye Linda azongaka Lubumbashi atika ne théâtre madame Belleville lelo na otya nzambe témoin ayebisa Linda zonga epai ya mama na yo aza mama na yo mikitisa senga ebolimbisi mais mwana bato asala démarche esimba te lokola mama ya babakuku aza mutu kaka yokaka ole ye leader
bafanatike balande ye nde alandaka bafanatike oyo baza baconscient ya makambo baosalise sor nango lelo bamida baese basenzi wana bana basi wana babebiseli ye relation lelo na bacomédien bakomobongisa sikoyo bafingi madame Belleville après mama bakuka ye koconfirme biso na kozanga soni na musisa soni ekatani ye bientôt papa le na sataba bilona atie bato témoin bomoni soki ezalaki madame Belleville moto asalaki yango soki ezalaki madame Belleville moto asalaki yango soki ezalaki madame Belleville moto asalaki yango bomoni après avoir kofinga madame Belleville koloba papa la sala makambo ebela koloba nyonso to bokoloba na défaite ya mwasi na ye bozongisi lisusu na miniature sor nango ezalaki nde mpo akende kojoue na sata babilona botala manière oyo bakomi soi-disant kobongisa na bato oyo babebisaki eza pasi natie mokili témoin mukolo madame Belleville akoluka achoke mama ya babakuku ndenge ye alukaka achoke madame Belleville parce que kotala elongi ne boye ye mtaka na problème ya madame Belleville azalaka na problème nete mukolo madame Belleville akoluka achoke ye atie pena kistar na ye oyo aleki ye atie katuku bianza oyo aleki ye oyo afongola deux chaînes sans partenaire oyo ye ti lelo azokola kaka azokompoa te kafongo sous deuxième chaîne na partenaire na visibilité madame Belleville aleki mukolo aluka choke ye asala makambo oyo asala wana madame Belleville aobeteka na baevre aobeteka na baevre donc eza pasi aye kodévoile biso akokisi 48 ans mage 48 ans nazaka mukolo na ngai ya mama bakuka aka mukolo na ngai apena mukolo na ngai mama ya babakuka mais sikoyo koloba na ye ya mwana 1977 etindi biso tosala baanalyse ya parcours ya vie na ye parce que na internet awa boti koyebisa biso ke bokoma kolandela ba vie privée ya bato ntango yo ye na vie privée na yo odévoile age no na internet tokobetelo machine obanda théâtre na age nini obanda mobala ya liboso ayeba o na age nini ambiance mpe osala na mibala bato bazalaki bamarie na age nini grâce à age oyo mo mipesi ainsiste alobi yango eza age abale te yango eza age abale te me ntango mutu oyo azoya kodeklare bongo azoinsiste bongo seke ye moko abiyebi ki aopesa age abale yaya 48 ans niveau ya BBL oyo niveau ya BBL oyo mari ya tumba te niveau ya BBL oyo age katami oyo eza pasi tokolobela sir age ebele te mais artiste ala baconseiller te Vincent aza mosala makasi ya osala donc à grosso modo madame Belleville lelo emonani ki aza molongi azalaka na problème na mama babakuki te lelo bainsulte nyonso bahumiliation nyonso mama ya babakuki andima yango basala yango mpona Belleville ye moko lelo ase dévoile lelo omoni mutu soko ozosala makambo ya mabe nzambe akobimisa yo au moment bamida bafingaka bato tina bainsanité au moment oyo baessaie de panama batendresse bamisi lelo bayagola bazofinga bato mais artiste lokola mama ya babakuku
Nara obo chaye soit disant rosa as ambassadrice soit disant zaboye mais azo s'afficher na batu oba finga ka batu azo s'afficher na bango yango moni ba fanatique ebelile biso ya la bo ba fanatique balingaka na bango cinéma ya Congo babaya mama bakuka donc lelo monani kofinga madame Belleville ezali salle d'attente ya kokende ko jouer et pas ya mama bakuka. Merci beaucoup. Likambo ajonde ngezo kamsanga. Po série babana bimana defe o batangi kombone kuna na mwana mwasi oyo asale mission na David Mombele. Mwana mwasi na zaka mineur. Donc yé pas zaka mineur. Donc nzabitika. Donc madame Belleville akola pena mwana ndako mwana ndako. Madame Belleville akola pena mwana ndako. Si on a âge à pesi biso 48 ans, to bandi ko calculer. Merci beaucoup na bandi onyo so bolandi biso na Vision Plus TV. Merci beaucoup na ba abonné nyoso, merci beaucoup na bana membre nyoso. Merci beaucoup na ba famille bota nyoso. Ba famille bota en tout cas papa kulu tout on ba ya musuni. Soki batu balobi likama mabe, il faut toi ka ko laver bango. Toi na force ya promotion. Famille bota. Boza na confiance na biso ndenge biso pe tozaka na confiance na bino bandeo na biso. Soki babili kamo ba faire descendre madame Belleville. Bolinga mafinga te metoko yande ko laver, lavage. Bo banga na bino te ko papa kulutu ba ko benge na parquet. Babimaki bango nyoso toate. Baba ki so mukonzi na bango aye na kozala interpeller. Wapi yango? J'assume mes propos et je pèse bien mes mots. Naza mbiaka na internet. Na mbiaka na bikopol. Donc botika abiso na bolingo tolinga madame Belleville. Oui. Alingi mafinga te. Biso be toyaka ko finga te. Toyaka ko talisa nde. To soigner image artiste na biso parce que Congolais za makasi na koyoka. Bakolo bala madame Belleville loko moko boyi. Babanda ko finga sala nini te. Bako finga kate na bakabal musuba osala ya ko initier pas public. Ya to va na mboko oyo. Kobel qui rigole. Congolais ça la Kobel campagne moi comme solo banzete. Po qui rigole ya ki na marketing na makasi. Tala niveau Kobel est souffraka. Mais le quoi nzamba ça na ngaba Kobel. Le lo qui rigole place que na to éviter et que na exil Kobel to tikalani nde Belleville. Nde madame Belleville. Vous comprenez lycée c'est haut. Alors babiso pe babiso to zaka wana na époque wato ba Kobel. Kobel vraiment et ça mo so banzetete. Nde babiso yo. To zo ko bundela madame Belleville na bolingwa solo. Et ça poto profiter na yete. Poto to linga kae. Ça fait très mal au cœur. Kotalaka ndenge ba finga kae. Oui, ni finga moko elongolaka litoité. Mais koya ko sala outrage na ba diffamation na ba campagne na mabe wala ndeba na moi je vais laver ça. Merci beaucoup. Ma famille bota nyoso base à Londres na mama chérie à moi si maman José Lusadisu. Ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bukatola, maman Aminata Tulomba. Maman Aminata Mbomboa. Si je m'abuse pas, maman Aminata Mbombo pas Azaïna famille bota. Maman Fifi Makuta, Mamie Dadina de Belgique. Mère Nabiso, Maman Brigitte Nkoufi, Sœur Nanga Machi wa Mumenu kwetuka to Jimini, Christine Dipa, wa kwetu Machi wa Mumenu, autrement dit Boss Lady, Christine Dipa, depuis États-Unis, Alino Soba, Ote Mama Tina,
ya ngai mama Célestine Mabilo pesela ngai baneve na nga bambote ebele. Pour continuer toujours à s'abonner à la chaîne Abino Vision Plus TV. Bela Linganga, la patronne à Massalanga depuis 1903W. Maître Serge Lokemba au niveau britannique et Koyate. Nana Loko Jimouba de Lix. Maman Pasteur Titi la Sousse na Olela. Bambote Bele. Bela, Pessi Langaye Mbote. Pessi Langaye Mbote. Bambote Bele. Bye bye.